africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissous Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi Lissous na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibadio la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 mokoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pelissi. Mercredi elam na balandi nyonso journal ya peuple na peuple mbote na bino nyonso tofongoli yango pona kotasa bino ndenge ba honorable député bazalaka séance plénière mardi 7 avril pa wapi balobelaki proposition ya loi ya ndenge balobelaki bongo ba proposition ya loi ya ndenge na ndenge bolanda ba détail elongo na héritier Mapindima. Après adoption, il y a ordre du jour. Directement, Makambo Ebandaki, Nabokambemi, il y a premier vice-président honorable Isaac Jean-Claude de Chulumbaï. Plénière, il y a mardi 7 avril, accordé ouverture, il y a parole tour à tour. Et pas il y a honorable Donald Sindani. Et pas il y a Gary Sakata, P. Marie-Claire Kengo Wadondo. Bazwa qui m'a premier honorable Donald Sindani Kandambu a présenté qui peut défendre qui proposition de loi où il a modifier et compléter loi sur les tribunaux de commerce. Bongo Nassima honorable Gary Sakata Moke Taweb a présenté qui peut défendre qui proposition de loi où il a kolobela décret il y a le 30 juin 1940 où il a kolobela code pénal congolais. Enfin honorable Marie-Claire Kengo Dondo Mokanda Kese a présenté qui peut défendre qui proposition la loi où il a modifier et compléter loi numéro 11/022 il y a le 24 décembre 2011 où il a kolobela ba principes fondamentaux relatifs à agriculture. Après débat moko ya makasi 3 propositions ya loi ezalaki jugé recevable pe etindamaki na ba commission lokola proposition ya loi modifiée pe compléta loi sur le tribunal de commerce ezalaki présenté pe défendu et pas ya honorable Donald Sindani proposition ya loi où ezali kolobela modification ya décret ya le 30 juin 1940 où ezali comporter code pénal congolais ezalaki présenté pe défendu et pas il y a honorable Gary Sakata pe etindamaki na commission politique administrative pe juridique commission oyo azana 5 jours pour analyser ba proposition de loi nyonso mibale commission environnement ressources naturelles et tourisme yé azalaki chargé pour examiner en profondeur proposition ya loi modifiant et complétant numéro 11/022 le 24 décembre 2011 pour les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture ezalaki présenté et défendu et pas ya honorable Marie-Claire Kengoa Dondo. La commission nyonso mibale bazabongo na 3 jours pour analyser différents textes oyo. Nangambo Mosusu, président ya séance honorable Isaac Jean-Claude Chulumbaï a lancé qui étape ya présentation il y a 2 projets de loi présentés et défendus et pas ya ministre des finances Doudou Fouan Balikunde. Ezalaki bongo projet à loi oyo ezali autorisé ratification ya accord ya prêt conclu entre RDC et Longona Banque Arabe pour le développement économique en Afrique, Badeya Namokose, évalué à 150 millions de dollars mobilisés auprès de partenaires ibélés pour le Fonds international pour le développement agricole FIDA Namokose. Projet à loi et implantation, il y a incubateur, paye à petite moyenne entreprise, Yango et Zalaki Bongo dans le secteur agricole pour un montant à 16 millions de dollars américains. Après différentes interventions, puis réactions, il y a peuple, jugé qui va projet à loi non semi balé recevable, puis etindamaki dans la commission mixte économique financière, puis contrôle budgétaire, il y a relations extérieures, Oyo, Azana 3 jours pour une urgence, va projet à loi Oyo. Kaka na ngambo Assemblée nationale Bosimbake honorable Meshak Mandefu a présenté qui mardi 7 avril na Assemblée nationale des propositions ya loi pour réformer cadre électoral na République démocratique du Congo. Héritier Mapindima Pisino Badete au chapeau lien. Honorable Meshak Mandefu Mwela Meshak a présenté qui mardi dans l'Assemblée nationale 2 propositions de loi modificatives où ils allaient viser à réformer en profondeur cadre électoral dans la République démocratique du Congo. Initiative législative où ils ont la volonté à renforcer la transparence, à améliorer la gouvernance électorale, peut structurer davantage le processus démocratique.
Première proposition, ezali bongo loi électorale. Ezali proposition ya loi modifiant et complétant loi numéro 06/006 il y a le 9 mars 2006. Oyo ezali kolobela organisation d'élection présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale et locale, local a modifié. Yami Balé ezali bongo commission électorale nationale indépendante. Ezali proposition ya loi oyo ezali ko modifier et ko compléter loi organique numéro 10/013 il y a le 28 juillet 2010. Oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya CENI local a modifié pe complété na loi organique numéro 13/012 il y a le 19 avril 2013 pe loi organique numéro 21/012 il y a le 3 juillet 2021. Nanzele ya ba proposition oyo honorable mais chaque mandat fumwe la meshag à côté de la innovation mingi lokola ouverture encadrée ba candidature et pas ya motonyon so compétente pe oyo azali qualifié réforme majeure ezali bongo interdiction ya cumul ya ba candidature de ba poste électif au cours ya même cycle électoral. Désormais candidat engagé dans l'élection a koki ko briguer simultanément te ba fonction misusu oyo ezali ko viser ko garantir quitter pe ko limiter concentration ba ambition politique. Oui, accent particulier et tamipe na processus ya sélection ba candidat na présidence ya république ba proposition oyo ezali kotalisa encadrement moko rigoureux pe fondé ya ba critères ya compétence, ya expérience, ya capacité ya gestion, mécanisme structuré et kokibongo kokotisa ba appel na ba candidature, examen ya ba dossier pe ba évaluation topé ba audition ya postulant. Innovation oyo ezali ko viser ko garantir ba candidat na magistrature suprême ba présenter profil moko ezali ko répondre à des exigences ya gouvernance moderne pe davantage kota accent na mérite ya expertise. Ba texte oyo proposé ezali bongo suppression ya C ya recevabilité ya 60%, remplacer na C ya 3% pour encourager formation ya ba grand ensemble politique, ko réduire fragmentation ya paysage politique pe ko renforcer représentativité ya ba parti. Ba proposition et ici encadrement ya ba témoins pe observateurs électoraux. Ba témoins et sengeli ba mi kotisa na inscription concernée ba observateurs nationaux et sengeli pe ba na kozala issu na ba observateurs internationaux bango nyonso bazala autorisé. Ba mesure oyo ezali pona ko améliorer transparence pe ko limiter ba irrégularité na processus électoral. Ba proposition ya loi oyo e kozala bongo soumise na examen ya plénière ya Assemblée nationale et pa wapi débat et kosalema en cas ya recevabilité yango e kotindama na Sénat pour la lecture ya mibale conformément à la procédure législative en vigueur. Nanzela ba réforme oyo honorable mais chaque mandat fumwe la meshag azali ko ambitionné ko pesa mboka na biso République démocratique du Congo système électoral moko transparent pe équitable oyo e kozala structuré. To clôturer ma solo ya Assemblée nationale pour retraite de président Aimé Boji à solo qui mardi 7 avril on a homologue naé à Sénégal El Mali Tonzaï na cadre il y a renforcement il y a diplomatie parlementaire entre Bamboka Oyo Mibale to poursuivre édition na biso na ngama primature pour retraite de première ministre Judith Suminwa Tuluka ayamba qui mardi 7 avril na cabinet naé ya Mosala groupe ya ba ambassadeur représentant Afrique Europe, Asie, na Amérique. Nathalie, quelle a passé le détail? Mardi 7 avril 2026, République démocratique du Congo, bazala qui na discussion na ba diplomatique pour na ko renforcer climat ya ba affaire na yango premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayamba ki mardi na cabinet na ya Mosala groupe ya ba ambassadeur représentant Afrique, Europe, Asie, pe Amérique boye ba ke délégation oyo bakambama ki epa ya Angèle Samoura oyo azali bongo ambassadrice ya royaume ya ba pays ba na République démocratique du Congo na centre ya ba échange na bango ezalaki bongo renforcement pe amélioration ya climat ya ba affaire na pays priorité ezalaki partagé pour na gouvernement pe ba partenaires internationaux
ba diplomate oyo ba insistaki pour la nécessité ya ko créer cadre propice na ba investissement capable ya ko sécuriser ba projet oyo ezali déjà existé, ko attirer ba nouveaux investisseurs pe ko favoriser croissance économique durable na bokutani oyo ebele ya ba obstacle ezalaki bongo soulever lokola frein na ba investissement tomoni bongo na fiscalité complexe na insécurité juridique na application ya loi pour na sous-traitance pe question ya salaire minimum interprofessionnel garanti pa point oyo ezali ko refléter volonté ya ba partenaires internationaux ya komona ba réforme concrète pour na ko faciliter ba activité économique ba ambassadeur ba exprimer ba intérêt na bango pour na ba investissement na ba secteur clé tomoni bongo na agriculture na mine na logistique pe na ba domaine ya ndenge na ndenge na intervention na ye Angel Samoura a souligné que bazalaki na besoin était environnement économique ezala stable pe attractif pamba te ba entreprise na bango oyo ezwami awa ezala bongo développer pona et attirer ba nouveaux investisseurs ba échange yango ezalaki riche pe franc oyo ba abordaki ba défi pe ba opportunité ya ba investissement face na ba préoccupation Judith Soumino Tuluka a réaffirmé détermination ya gouvernement na ye pona ko améliorer significativement climat ya ba affaires a rappelé que premier pilier ya programme ya action ya exécutif batie mokoloto na assainissement ya climat économique na dialogue constant entre secteur public et secteur privé création ya ba emploi pe protection ya pouvoir d'achat na ba ménage congolais bokutani oyo etalisi volonté ya premier ministre ya ko positionner RDC lokola destination ya choix pour na ba investissement internationaux na ko asiraka climat ya ba affaires et pa wapi ba retomber lango bato ba ko bénéficier lango et kozala bongo ba population. Honorable Maotwene Elias Selembao akendaki ko visiter libota moko oyo mwana na bango azalaki bongo kidnappé Christian Kengebeni. Phénomène kidnapping pe ba crime à main armée na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobela te ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya batomabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Maotwene di Papa Selembao akomaki sur place pour na kosankiring na situation pe ko réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Le but est agressé na ba 19h. Tango ka kura ikei. Ngala bimi keno na somba jie pa mama Germaine oyo. Nanguza mbe keno na kotaji mbala moko masasi na sima. Na baluka boye. Bazalaki 4 oyo namonaki na miso 4 personnes oyo na munduki na maison na leo bakotaki 3 personnes nga naza kuna moya na pusa na boye eza te naza na munduki te eloko te nakoya kosala nini bakoti awa bakoti pe awa bakoti 3 maison nde bakotelaki biso lobi na ba 19h atelemi abi soka bushe beta yango na kingo atelemi ngo pona eso beta kana so tete doza dia ngo so ngo kaka ndenge so so abi wapi dola se yango yo je dis nyonso et puis honorable a université torche azo fouiller na ba téléphone ezali ba iPhone 13 ba téléphone mususu a récupérer azo fouiller nyonso ame matena nyonso ye moko bantu batemi kana minduki bakade na ona kingo kolongwa wana eli ya commune ya Selembao Maotwene Papa Selembao de les responsables andima mukumba ya population ya commune na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye tukali kamboyo na vie na ngezamba liboso ekomela ngai likambo ezi mwana nga mwasi je crois tozalaki mercredi mwana alataki uniforme akendaki classe
Et depuis le mercredi, on a demandé que c'est là où ta classe à 17h, comme d'habitude. Mais mon colongo et ça m'a guindé mon athée. Tozeli mwana au ta classe aya tomona ka mwana te. Bon to lala ki tobi peut-être que n'est pas koko na bango to akepande ko nanga moko. Bon tozozela babenga biso pe information que mwana zata kotoyo mais tomona ki mutapesa ki information te. Ndenga ne ko bimagedi na tongo na kenanga ba cop nanga na kendaka. Na ye ko zonga ba 23h na tu na mwasi moi salobina ke moi na mona ni karaté to meki ko benga par-ci par-là pa bandeko mais ba moni été de banisco qui inquiétait ngavna bi mais comment est-ce que moi na ko mona té depuis mercredi ou ta classe to bengi na famille ko to aza to bengi ko to aza té donc c'est que ba kidnapper biso mwana le vendredi pe na zongi nanga na ndako awa mais mutema nanga ezala ka leste parce que wana mwana nanga za makila na ngai c'était ba 22h30 nde mwana moka mukia ute kuna nda zoya koleka pa na biso boye nda komi liboso place wana kuna nda kamwe mwana nga mwasa liboso bimia tuni yo teni place wana osani erreur bino na linga na matana kende prière mais na moni mutu moko babwaki awa nde mwana nga ske bangisi nda matimba ngata la boye nda yo mona ndeko naye metanga mona ke wana ana uniforme à l'agonie. Élu ya commune ya Selemba, honorable Maotwene, lui le responsable, azanga kite kotombo la mongongo pour la population na ya Selemba. Ndeto yaki lelo ko compatir na famille et puis ko apporter bango moi assistance sociale na biso pour esunga mwana na biso akoza ba soins appropriés. Heureusement pour naye tomoni va retrouver Aza en vie, mais seulement état oyo to kuti nango juste vraiment zobaswe moko approprié. Et par là tous profiter pour senga na autorité compétente il y a un combat Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na bango malamu de peur que le pire et continuer ko sala mané combat Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable Maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Secrétaire exécutif provincial ya Ikovili ya Kinshasa Brage Engali Obama a clôturé kitoko mois de la femme elongo na ba maman ya base na ya commune ya Maluku Fabosi Lundobi héritier Mapindemi. Nyonso elekaki na cercle culturel ya commune ya Maluku samedi 28 mars 2026 activité minene mibale ya liboso carnaval monene ya soutien et paye ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya ngonde e yaki kosalema pour na clôturer mois de la femme bon simba pe boyeba effigie ya président de la république et tiamaki na kiti babengi Chipoi pour na ko marquer soutien na bango ya bana Maluku et paye ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba action nyonso pe na vision na ye nyonso ezalaki organisé et paye ya secrétaire exécutif provincial ya parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse Brege Engali Mfiri Obama oyo ba mama nyonso ba mesana ko benga ye mwana ya ba mama intervenante ezalaki présidente ya Ligue de femmes provinciale Mama Louvette Mbuzu bokutani oyo ezali bongo na vision ya parti cher ya son excellence vice-premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba pour na soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple apesiye pour na koluka kimia pe kotia tranquillité bisika nyonso na République démocratique du Congo na ba première heure ya journée ambiance ezalaki vraiment na rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona carnaval oyo et mobilisaki full moko ya kafu kafu ba mama oyo ba utaki na ba coin nyonso ya commune ya Maluku. Plus de
5000 mamans mobimba ba répondant qui présente na appel oyo ezali kotalisa engagement pe attachement na bango na ba valeur oyo ezali bongo promis et pa ya Union congolaise na atmosphère moko ya fête na ndenge ya kosakana te activité oyo epesaki lokumu et pa ya femme congolaise mutu oyo ko favoriser kaka bana mibali azotika bana basi po atekelaka yo po asala ko misala ya ndako mais pesa chance na bana nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali po bakendaka classe oyo azali pilier ya développement pe actrice moko incontournable ya société moto oyo atiaki mio na mboka mwana mobali lombe de pere de mer fatibe nalingi nanu napesa mbote oyo ewute pa autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko Yami Balé, Maman Hermine Mukoko, oyo azali mwasi autorité morale, alobi yebiso ba mama maluku nazalaki empêché, membala sima na kotala bango alobi na pesa bino bim. Bim. Biso population ya maluku. Toyepo toyebisa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi. Toyebisa ye boye. Mission topesa ki ye. Akomisa ngotina. Malgré mvula et betaki na suka ya journée kasi détermination ba participante nyonso ezalaki kaka komonana eloko moko te e empêchaki bango kosepela koyemba pe kobina bosimba pe boyeba ke événement oyo et se clôturaki na ferveur moko ya makasi na distribution ya maputa mama na mama azwaki ba maputa na ye geste moko symbolique pe ya makasi et marqué célébration ya mwana bango ezalaki manière moko significative ya clôturer mwana bango na signe ya responsabilité pe ya partage et longo na reconnaissance. Voilà qu'on permettre aux clients de voyager dans des conditions à kitoko CAA à Tchelibino Airbus A320 va d'été le on a Michael Bostoto. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 oyo po azali lisusu kokumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondimela nde lendi lisusu na ndenge kosakana te moko te na terrain c'est pelas de ces pelas atie bavion na ya dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA Mose Pelisi. L'enseignement pour retenir que complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Norombungu eza na ba atelier kitoko oyo eza ko permettre ba élèves basala ba pratique na bango kitoko la dit l'ambérité mapindeme Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba ya première année coupe couture bazala ki bien encadré na ba atelier pour na tina na pratique na bango na sima ya kosala théorie bango yeyo ndenge kaka bozali komona bazali kosala pratique na atelier na bango ya coupe couture awa élève moko machine moko ezalaka te lokola bisika mosusu élève ebele bazali kozela kaka machine moko kasi na complexe scolaire Mama Pemba honorable Norombungu asali tout de façon que mwana na mwana aza na machine na ye pona kozala pratique na ndenge ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona bazali bien encadré ba élève ya première année coupe couture ba commis déjà en mesure ya kosala ba tablier ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique eza na problème te moko ya ba enseignante na bango madame Binda a expliqué lelo tozali na réalisation ya ba tablier na biso pour na pratique bana bako ya boité faut ba réaliser ba 4 poussières alors les tabliers les 4 poussières pour les techniciens oui en moni ba bandi na réalisation ya ba tablier bazo réaliser ba tablier oyo ba ndoko se couvrir pendant ba pratique on a mokonzi Norombungu tokopesa ye na nous merci na œuvre kitoko asalela biso oyo atelier à pratique il faut se déplacer pour que ne ça la pratique ailleurs mais biso la awa pe to inviter ba école nyonso oyo bazali aux alentours oyo bazali ko se ba atelier ba pratique te ba ya ko visiter ba atelier biso
biso awa. Ndenge moko pe ba école mosusu boko kepe kotinda ba na bino na ba télé ya complexe scolaire Mama Pemba et pai wapi honorable Nerombungo fabanga moyo a fournir bango na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique ezali bongo dada. Situation ya mai ezali pe ko déranger population oyo afandi bongo na commune ya Kinsenso ba détail elongo na héritier Mapindimi. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyokama na problème ya mai. Chaque jour ba koma kosomba mai ya kosomba. Bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon. Likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage. Yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike. Natina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati. Biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi. Soki bakosu na biso basi la biso bela ba pompi na ba veni ata 4 ata 5 euros et biso po boitala pesika mort. Donc atene tozoni okam. Population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi. Yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango. L'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. Na posa $50 américains ya pamba au pays Canada, États-Unis pe Schengen et l'on a ONG Asbel Street Assistance. SRIEE Service Réussite Internationale Assistance Visa ONG Asbel. Yoka sango oyo ba memelio na République démocratique du Congo mega promo poto na facilité oyo eye kopambusa maya misu ya ba Congolais tala meilleure agence de la République démocratique du Congo ONG SRI assistance démarche visa oyo abokeli bino masolo yaya otuninga nini bongo mukie oke poto na $350 ya pamba yoka oke bamboka lokola Canada États-Unis Schengen oza mobimba na ndenge ya defa te $350 ya pamba olobi $350 ya pamba basaleli yo demarche nyonso na kati obendi visa na yo pepele oke États-Unis oke Canada oke Schengen champion yeyo oyo atikala na senti ya kofe voyager bato libanda ya République démocratique du Congo $350 oza mobimba na ndenge ya defa te simba monalo tutimi Motiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbindi. Oye sukana mbindi. Protivap, pro bébé. Et là, merci la raté info lingala mercredi 8 avril 2026 yango comme na suka nazaki vraiment na esengo makasa représenter le bino yango ceux qui au CPLX nambo pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda na sima caméra tozaki na Igor Tingi montage sima maki na Christian Kengebeni pe Igor Tingi info lingala journal peu pour peu les aka superviser par hérité ma pine bande ko botika na malam au revoir. Ah oui, compagnie
africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya ndefatedi na année 2026 oyo po aza lisusu kokumisa perfection na ndenge kosakana te na baservice na ye sécurité confort na régularité bondimela nde lendi lisusu na ndenge kosakana te moko te na terrain CPLAS na CPLAS atie bavion na ya dernière génération lokola Airbus A320 pour na badestination ebele na baprovince mpe bavile ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA akokisi 34 mokoka na service ya bakliye na ye CAA mosepelisi